Pourquoi ce comme pas qu'on fait changer? Bino monde boza na bana na bino boza misu na bande ko na bino musu boloba na bango te. Est-ce que bana na bino ba fréquenta bande ko na bino na? Ba fréquenta bana na bino. C'est abino ça normal, et ça normal. C'est comme ça normalité. C'est comme pas Kofi, il faut qu'on fasse son normal. Pour Kofi diable en personne. La petite on a matin qui tout à l'heure on a tiré ma photo à Belleville. Alors le babi Kofi makamba ça là, et ça normalité. Ya bo salito ba pididi bazana on peut le quoi ça pididi. Tellement bo ça na ba complexe. Ba pididi bo salito bazana ngo, akeli bo salito azana ngo. Bino bo mona ngo te, ba vidéo pididi bi ba ke modèle zo beta moi si. Mais quel jason ba makamba sala bo salité bo mona ngo te. Ya Kofi, bo mona ki Kofi mo mtabane ko filmer. Teze image muta yiba ngo zo bimisa on na vidéo pour ridiculiser. Ministre, o moni ba complot e banda kala. No litambo tia sala ke loko ana filma kango parce que no litambo il était payé pour ça. Ba on est surtout ba za bato ebele mulongeza muleya bato ba luka. Ba ko isa Kofi na makasi. Ouais. Bato luka ba ko isa muta Kofi na makasi. Mais ba boye bango na bino bato bozo za na ba faux compte bo mata bo kanga ba zolo. Vous allez participer. Même dako yo kaka ya pamba na nini bo futa ngo bino nya surtout. Pourquoi motema mabebo? Kofi sala bino nini? Mutu solo matali solo a yo na Kofi okota ta concerne eto lié loko neto melate. So bo komi na ba panel bo komo changer ba identité, bo komo lo ba mamususu. Bato mususu okumisa na bana bo sotote. Bato bino bo okumisa wana bo kumisa na bana ba bo sotote, bo sotonde Kofi. Héritier to mona mutakala ne ya bo so mo mutakala Kofi. Oboni boyeko ezani nango poni no motema mabebo boye ko loba likamna be moso la bino to loko yina muntu alezo ko loba makam a se respecter bino mo bofingi ba makamba ba salité a bosa ko se respecter en tant que moi ça respectera orobimisa ba moins salité o finga muntu obo yeba ni te kala kata réseaux sociaux bino bosa ko se respecter bolingi de ko faire se respecter bosa msu bosa na ba 45 o yebita te so okoma na mbulo ko fia zanango o yebi même pas. Merci. Mais bonsoir, vous talissez vie. Vous expliquer. Qu'on fait le bakini. Au moni bino, de bozana, mkobo yeba makambo ele kaka ya kati ya jugement na bonga libala na bango. Bon matana ba courage na so bozozana na ngwe. Bon mata boyo loba. Parce que bozala déçu. Bozala très déçu. Comme bino bolinga, ya loba kate. À chaque réaction, nabi, donc bino boloko bino bolinga, ya loba kanete, a loba à travers moi nane, a loba à travers Lilian Nitu yo moka de ka loba pe abingane na zabo na zala bouche autorisée na ye, makamunus no loba ye moko mutu alobi. Ezaka na kati ya ndako ya Kofi, ye moka lia na vanda wana eti ile na zo finga sama kolomba ne, azala wana. Et ça les ma wapi, et ça la wapi. Motion, maman Kofi go motion. Pardon moi question mon kaka. Bon selon yo to considérer ba miser tout ya le Congo baza ba moins sérieux. Papa ba miser nyo sa Congo ba moins sérieux. Moi nan tsuka auto ko bimat. So ba miser baza sérieux. Moi nan tsuka auto bimat. Fabrice wa muto mayele wande kuna muto mayele bantaka. Moi nan tsuka auto ko bima awat. Wana bo fanda. Kofigo. Zela. Pananga awa so ngo mata pananga alongo no casquette qui fait na nanu. Tado so mamu ya très important pour sunga biso na communauté na biso ana so ko ministre et sunga biso na communauté longo qui fait. La majorité de tous les acteurs et quand on va awa même les États-Unis, même na Nigeria, ba mission comment même coup ya gospel baza ba tabuzoba so papa mission ko longola na mokilo ba mission tout o beta musique profane ba ngonyo sur tout baza ba tabuzoba. Merci beaucoup madame, continue madame Kofigo. Na lobby mais omoni bato ba ko mama Marie fa footinga boko kane vérité te bato ba ko finga Kofi donc bo futa bango bino bolingi bato baloba bato nyoso to lokwa bino bo bamba Kofi mabanga bato nyoso ba ko bamba Kofi mabanga nga na za juste na juste so likameza mabeza mabesu likameza malamu eza malamu na dossier oyo bokanga misu mutaya na dossier oyo eza mama Elia Nitu teme le kaki de trop ya mama rifa aloba ki na batala émission ya mama swiniat nini to batala ba ngo loko eza Kofi bosa nini babosani babaloli ndeko na ye moko abimisi audio alobi ke non batinda kinga na kozwa biloko ministre biloko wana oya ye babimisa ka baboka ke ngona balabala tozeki biloko zeki na kata lupangu il y avait pas de vidéos chez les gens. S'il y avait des vidéos, on va balancer ma vidéo.
Il n'y avait pas de vidéos. Bah, moi, bête, bah, là. Au moins, Cindy Nation, ce qu'a checké vidéo, wana. Parce que, bah, on tombe avec il va biba, bois qui biloko na ye. Nabi modèle, biloko, mona qui biloko, wana. Na biloko, oh, ya Kofi. Ya nani ba bois qui nani ba respecter, nani ba respecter. Il y a Kofi, de ba bois qui na imina. Baloba écoute, ba bois qui te, baloba qui écoute ko. Cindy na bois qui en haut. Cindy Azala qui wana te. Bon, Cindy Azala qui wana te. Bon mon qui Cindy, bon mon qui Kofi wana. Zala madame ngana za ministre awa na sola pona côté la mutute na côté la Kofi te na côté na zande juste. Ngana za lokola rwana ni nani ona Biblia kataka makamba mosa kufinaka mwana kufaka e komiso bakata mwana nani Salomo. Ngana za lokola Salomo ministre moko Salomo. Na côté la Kofi te menalo ba mota juste. Kofi atikala ko boaka jamais biloko ya lia. Kofi atikala jamais ko boaka biloko alia ngamoko ministre na lo ba mona lobby na côté lié mon âme est pure devant mon Dieu. Kofi a boaka yango te mais ba kenda ba beta masolo ti ba tuna bino bolanda na YouTube na bino buzo ba mediocre wana bolanda wana ba vanda wana nde bango nde mosala live kuna Cindy aboaki biloko si ti ko panza na réseaux sociaux mais batu bazala ke ba tracité. OK? Batu bazala na ba tracité. Yango moni ke chance ke youtuber na zalaka ale eko chile mino trace bo mona biloko ndenge bimaki na ndenge ya propriété bazo sokona kata lupangu ezo kenda kata voiture respect bo bala pesa ki mwasi na ye mama ba na ye mais bo kangi misu tant que ministre na zo lobela bino clair na côté la profiter parce que bon moi je travaille na posa voilà na ministre na bino sungane bino to longola médiocrité to pour le peuple congolais a déjà tellement vendu. Et comme le peuple commence à vendre, à comme médiocre, bon, comme les réseaux sociaux, on a médiocre, les réseaux sociaux, on a cas, on a des cas, 3 cas, on vend, on a besoin qu'on va zoba, de plus en plus, besoin qu'on va zoba. Et c'est une vérité, c'est une qualification. Pour besoin mingi bato mazanga maele. Et le négoce de vérité, Kofi atikala jamais ko bois kabiloko ya lia, na ndenga soni ya boye. Mais abimisa ngo ba vina kata lupango, zo bima na kata lupango. Ezo ke na voiture, bozo mon ba vidéo. Mais ko sala biloko mutu na kata saki oya zali star ata muta pesa yo mwana babengo mama na mokili muta liboso babengo mama tota ba partir bolamu ya mutu komo be komi be surnommé na kata comité congolaise ba yebi yope pato yeba yopete eza ba vérité na ministre en plus fenda kozo vendre na poto ye muta somba mama ngaki kuna te po mama na yebi na sur le pango le somo le pango oui ko fe muta somba maman n'a pas pardon wana yimdo ko bosoko lo magamuno do yebi wana ngona o ngana zo mona o ngana zo madame on a nini tonton à la t-shirt ya fali eza message nini azolinga tinda merci non c'est la tour na reko na pona lo babe to projet ya ngwana tonton de tonton na kamuna yo na ndenge na yo mo la t-shirt da fali wana tu wana ya wana to lo bela awa siko ba lo banini ministre babubule mobolo banini siko boyi bisanga esalema wa na pardon eza lokol na juste na okata makamukula juste eza lola muta se retrouver na ndaku ya mama Niki na ba Keina siko na elamba ya Koffi Olomide boko sentir ndenge nini ndekwa Koffi Olomide moko boye ndekwa Koffi Olomide a se retrouver na ndaku ya Niki na ba Keina na elamba ya Koffi Olomide kuma Koffi ko soit grand na e fallait soit petit na e comprends petit to solo là pour dans ça il besoin bateau balandanga koto za la juste merci beaucoup maman ma pesa Trinité aloba na wana ozwana toza na ensemble pas de souci Trinité ouais bonsoir en fait na mona ki ce qui belle vie moi les gars qui yeni mutasinga na matande pour ne bana kala makambo azo bezata na sens tena même pas azo maîtriser mamba oloba o ko fait simbe moi simoro boye na sima na aéroport ko fatira ko sima na butu to na moyi yo makambo baloba bazorango wapi o ko fait a beta kani na nini da ces un sabo na nini na aéroport ya Kenya masimba fi moko bona sima te wona zalaka na nini na répétition na poto awa muta sala kango mwana oyo ce qui m'a na bossa ko mona Trinita tant pas nanga ko se fait justifier ba mise tout no bi clair ba touchaka basi ba sala mamutu o singa ba sala oui non j'en reviens on a besoin de football maman non j'en reviens na eu point na bi bongo parce que ko nga ko bimisa lokola
il y a confiner ça grave, il y a confiner je sais pas. Quand bah on a confiner à respecter rane moi ce n'était tala banini il y a ba danseuse bona boy. On dit que mutema mabe et comme ça ba tuzoba. Ba danseuse wana ka confiter mutabimala ba danseuse ba musicien nyonso ba mala ba danseuse. Ouais pas bota la danseuse na abota bana mapasi ya ba mimbali. Bato nyonso ba mala ba danseuse ba bango ba tout musicien tout musicien Congo nyonso tout. Et ça ka confie le midi te oya kosimba mwasi on ezaka otomonaka na répétition wana c'est tout yo ka soki mama ali azaka respecter te azaka bien te na ndaku na ye wana libala alinga vana ba nene surtout wana non ba moment bien ezaka pe belé c'est vrai que ba moment pe a passer ezaki parce que ça na libala bisengo na pasi mais ba moment bien pe ezaka belé yango umelaka wana sinon ngaka umela wana te. Pourquoi c'est ça les camarades confus ou ngaka ko exagérer ou ngaka ko siemisa tout ça là tout diaboliser tout misika ka diable attends après si nous tout bo sala on échanger na ngoye ne lo côté biso lingana biso yeka bongo o mato kita to lingana yeka bongo donc en fait les camarades tsebilamba ba bimisi libanda o babwaki wana en fait ils ont encore bêtise pour ndé auto ba tout à l'heure il y a maman Alia ce qui va filmer qui ce qui va vidéo wana ezaki parce que pour y belo remoko ya maman lia avant vidéo ya mutali la biso solo wana Sarah oh Cindy aboki biloko lia na bana libanda et sali dégâts et sali makelele Cindy atona koboka biloko lia na ya bana bona boy bakomo ko finga Cindy des chances joue biloko zo kende ba filma ki bloco wana ndire ezokota la mutuka na ba valise bien na respect mutu on pas au semble nzambe peut nzambe merci la peut nzambe merci na vidéo wana soki bongo tembe na sambo vraiment biloko atina ezokota na mutuka dans le calme et tout mon père peut expliquer que non maman bana ye moka senga ki biloko na ye atindi na ndeko na ye aya kozwa ba miseli biloko na ye na kimia alobi ba tango na balabala mon père boyi alobi ke na boyi eza bazana baba bakota nyonso tu wana bomoni ngote nyonso tu wana bomoni ngote oh bongo basali lokola biloko ba sac poubelle moko boye bobwaki yango kuna na sanzete moko boye tout ça là pourquoi bana bana kati même si voilà mon problème tina niveau wana ce n'est pas bien mais n'empêche que mon père a nzete betela kake mon père a nzete betela kake abanga nete likolo yinda nyonso tu wana amone ndenge na ndenge nous surtout on a échangé dans l'autre. Moi maquiller moi ça m'a 2 jours 3 jours ça va passer. Ça va rien changer dans sa vie. Mais et le moko rozaka ki bo marqué na ninga ya mabe. Déjà mabe mo bo sala déjà yo beba ni na mutu bolingo la bino et tout au côté sibana. Osuki wana te yo na mwana na ngai bozoke na ba concert ya ennemi na ngai affaire mutu alingi mutu na ngai ekwea. Et pourtant on a travaillé mon père a travaillé et ça peut mon bana na ye alia pour ça le mon père azate bana ne pe ba kozwa biloko siko comment mutu oya lingi mutu na nga ko ya mutu alingi bonheur na nga te alingi malheur na nga yo na mwana na nga boke ne concert na ye et pourtant lobi se nga na kufi awa et pourtant musalo na salaka et ça zo tongela yo pe na bana na yo na sens que ce qui mon père azate musala zo sala ba bien na épée bana lia ba kozwa donc c'est bana lia bazu alia pas ko bénéficier na sima bana mais comment yo ko s'associer na ba modèle wana on sait na bomba vidéo des trucs comme ça et ça be erreur grave ya zo yeba te mais ça be erreur grave oh zo sala wana même okile zo mona ngote zo normaliser makama modèle wana mais makama bongo pe sala ma jamais amida bakabona na jibe to mona mina na confiter ba sala amida que les concerts à Kofi ba comme ça ce qui ndenge nini je sais pas moi, je sais pas. Ake nango trop loin, mais c'est pas grave les gars. On biso to message na biso ba scandale. Biso ba fa na Kofi za vie na biso. To message na biso. Toi le quoi vient na biso mon pa toi vacciner. Madame Trina yokangai. Yokas konga merci beaucoup pour le bi. Ngabo tanzana ngate
bamona alia awa na émission na ngabo des autres ba fan de bamona alia et pas ya suiba kutala kina na artiste Fally Ipupa o balia ki ba mela kina Didiston pour nga ko de talingate pour na émission na talingate baza libre na kwena ye kuna kotake ye asala makamune libre parce que yemo asenga divorce akena na kwena ye azo construire ville na kwena ye akutana na Satan aswana Satan aswana nzambe aswana na répondre aussi te plaît papa ma Trina yo ngate madame Trinita plutôt akutana na Fally akutana na Didiston ngana na ba polémique wana ko tuté ya tout là c'est-à-dire akutana na talinga été la business ne na kwena ye na mwana na ye voilà ba osionner partout ba osionner vous comprenez on est dans vie na bango mais problème za nini ke loko lobake ya ko viser ba biloko o ko bossa na ke valeur famille africaine ko humilier mutu oza les star mutu munene o asali bango bazala soki lelo ba yebana pe la lia ezala ba Didiston na po papa za futa mbongo parce que Kofi tata mda sali Kofi abundi na se battre na vie na ye a komi o ya koma pe légende komi na mbongo asali pe apesi batu musu ba visibilité na vie c'est-à-dire profiter na vie ya mutu wana c'est-à-dire mutu lokola alia Didiston soki Kofi ataki Kofi pete mbeto yeba bango peut-être mais le temps musu pe na ba vidéo mbeto publier on peut boy pete tant musu peut-être ba vérité c'est-à-dire moi je parle de ça Didiston azala na Fally azana maman na ba Fally ba kuta na jiba sala nini là c'est football na répondre pourquoi je dis ça parce que papa ça maman miweti wana zoloba nete kiti se yo matumso baza un peu so mataleti maman na répondre papa na chuter comme ça maman répond oloba pourquoi je dis ça parce que ceux qui m'ont pas yo au moins ceux qui moi si yé moko azokene ba concert wana on s'en fout au moins au moment où azosala wana mwana c'est ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que pourquoi ça bien pas mon pas azo lobé la tête que non Ali azo kende na ba concert à Fally to Ali azo s'attacher na Fally mon pas on s'en fout azla mama sina ye et là comme pas azo sepe la tête et ça comme on a mwana na ye na mutu wana o alingaka bolam na yete parce que yoko toke musika tonton alati polo ya Fally et ça message ni zana si sa maman aux parole parce que ce que mutu a de mabe azo zoyote akoko zoya à travers mwana na yo ozo à travers makila na yo yango mo pa au problème na ende ngona azo sepelate pona bongo c'est tout musique est vraiment spirituel o éviter pourquoi azo lingate papa ko ba bongo te o éviter pourquoi azo sepelate azo loba ngo no surtout azo lingate o éviter pourquoi et ça mon anaye dans la tina lia qui ne ba concert ninga lingi mo pa ça on se plaindre pour na lia te pour mo pa ça mama sina e mo pa ça on se plaindre pour mon anaye makila na ye ayebi pourquoi zo linga te Trina trop question siko Trina ce qu'on aime ça moi nango aza mineur aza adulte lelo o na 28 ans 27 ans bon on peut na yebi te aza adulte papa n'est pas yebi aza adulte merci beaucoup na bi tout une question moi na wana soki ye moko mama nanga wana kutu wana muni linga kofino wana ba comment dirais-je ba débat la congolais peut-être moi na mi yebi déjà mbodo sala ayibi mbodo sala za mwana mukete aza mukolo ayibi mabena malamu déjà les d'ambuma c'est-à-dire c'est normal asala makamuna ko les vieux en question par rapport à ça il peut lui-même se gérer par rapport pour éviter peut-être s'il y a un inconvénient moko boye dans monde musique des tambola ba spiritualité makambo belé éviter c'est tout comment s'éloigner avec moi na comment ça aller mayele. Tu vois, vous m'écoutez un diable que tu connais, qu'un âge tu connais pas, comme il y a déjà comportement, il y a moi, comment vous touchez la bateau. Voilà, pas de souci pour la wana. On faut débat, mais problème, c'est ça qui est exemple. Ouais, tonton des tontons, azo ko boka bilo wa Kofi, à la t-shirt qui artiste. Tu vois, wana de qui côté, parce qu'affiché na buzo bozo sala, au la t-shirt qui artiste de Fally Ipupa, voilà. Bodo ata Fally azatra va faire oh, ba te belé puis de ba fan ba contre buzo. D'accord, mana kiena ngai le basuka na ina ba pona bato ba lo banam na commentaire que oh yo zaba zira mobile mbanda ya mwana musala tout ça soko za na comportement ya li ya ba kozuela o sindi oyoki bisous bye merci madame Miette à toi la parole. Allô papa. Allô maman nazoka yo. Ngana lo bara bon ba makamba ngonde zokende biso to ba bantu. Omoni bablo abwe c'est pas bien ça lokwa neti baza ko exposer mwana na bango ya mwasi. Lelo pa ko exposer bana na bango mwana bango te bana na bango noso. Bana na bango ka en fait na lo lelo pa ko bala usuma bablo ko neti ko fungula ka porte. Eza ba bebele le karana ba couple ba timisusu mais pour ba mema on na réseaux sociaux. Oye ba pété. Et si les lipeka bongo, mobala ko sala mabe 8 ondimi ba nyoso bataka bongo mo santo azala te. Malgré que nga pena na balite mena ebi ke sala bongo.
mobali so asali boye moi so koluka te ke non au venger au sala so pe te au prouver te po otika la ra mobali même biso bana pe mama so azotambola mabe okoki pe kotalisa mama te mama boye te ya mibale eza pe soki papa alobi muto oyo na ngai azobeta na ngai na ndenge moko ya bamabe nalingi te yokangama naye oza mwana fo yoka il faut landa oyo papa lo wana ekomi lokola ke non mwana pa komo prouver papa ezalaka te en tout cas lo na ngai nalobaka yango non eza bien te ezalaka te kofi ana mabe na ye toboyi te na moki mutu azangi mabe aza te mais asali mpe ebele na mboka na biso ebele vraiment mais faut mpe azala mpe na barespect moko boye komona na bareseau sociaux bazofinga ye komona bato ebele bakokombattre ye donc ezalaka te esalanga donc bien te elo na ngai nalobaka yango wana olobeli komo très capitaine na suka Kofi Olomide peut-être aina Kofi Olomide aza mabe na kata communauté congolaise basala ba geste peut-être de sépilisa yote mais bato bakoki kopesa respect wana na mabe na malamu na ye ezaka ba mwana na ye na mwana ex mwasi na ye ba ex basi na ye to bana na ye moto ko protéger Kofi Olomide mais soki bango mwa ba ex na ye na mwana na ye bakomi kosala makambo boye na ba tonton de tonton on membre de famille ça fait honte pour na bango nyonso parce que bato ko pesa ko protéger Kofi na mabe na malamu na ye ezaka koleka famille na ye azate yawo biso to dozanga mona ba ministre awo na bino ba fan na bino ba peuple mati awo c'est-à-dire pour dire que moto ko pesa Kofi Olomide respect ezaka libota na ye mwasi na ye basi na ye na bana na ye na bandeko na ye on comprend bato ko lungola pe ka saka Kofi Olomide kaka bango pe kaka ndenge ba Didiston voilà ba tonton de tonton. Merci beaucoup à toi la parole et na pesi parole na Charles. Oui, bonsoir Enoko. Bonsoir maman. Nga ina lo mafuta mataki nga ndeko moninga boye na be kutu tenza bipaza bolingo ko zunga na moi retard mafuta mataki nga moi été na ina eko lo baboye soit disa ce qui belvi ya avant le makambo il faut que notre mitala na bien ko faire le simba moi c'est aéroport ya solo wana mais ngai na liko kota ba détail mususu te no ko bana po toza po to panza ba mission na bisoté surtout na kika na pardon ko mona nga mabete bo mona mabete surtout te na kaya jibe bo mona ta mwana moko ya jibe aya abima aloba merci to na kaya to kika na kaya te la jibe amida na ndako jibe video ne moko bima na mwana pesa mapa na wetika so wana so mentira amida na ndako noko jibe video na efuta awa na ni na boîte moi si likolo jiba so na eso ba mona video wana na wina mona ngo abisi ba face na mona ngo to exhiber ba so ndumba so bini se ba face ba ba so la makama saite na mbetu na jibe oza na Angola oui voilà après déjà on a qu'après ba si ba kabwana déjà mais pas noko pas respect famille pas famille donc sur la dit Examen na sima libala na Didi Kinwa noko na bibuya bino bibuya respect ata bakando ki sindi nenga sawana akoko s'afficher na ni to pesa ta bizute bozo yango likambo ba famille congolais bazolo bati siko na tuni est-ce que jibe na âge ya jibe akero kubila na ndumba wasala uma santé boye apesa mbala liboso to ba utu calamité jibe auto publier mwana moso ya âge na libiyo so la famille mobile mais tout le monde live était formé le belango mais ce que ça a Kofi Olomide ba nga raisonner ba kokwa bana wana na ba kokolo la bana ba biso na internet ozomona to mwana mota jiba ya mwana tuka bimia sali ba sauter à marque na marque mwana moko te jiba ya loba pika to mona te bien indiqué oui pe ba koni mama nyoso oyo ba finga ka Kofi Olomide pourquoi na makama jiba ya raté ba côté problème à jiba ça problème à séquestration ba on leva ki mwana na ba botola ki mwana ntuka mwana na ye c'est très grave on a problème il faut qu'il y ait l'état na problème il y a viol détournement des mineurs nyonso tout wana papa Fabrice côté la kutu jiba koni mama oyo so mona e kamusanga côté la jibe pour na mona motero azaki na 9 ans zai kobi na zo pema même pas papa chéri a salé lango cri et soit et ça passe papa ministre OK simbanga koto yo et soit et ça passe wana mwana muki azolela tant papa mukolo a matelier ngai loko na moni yango tranche mwana loko so ezaka mwana tsuka Kofi abina pa Kofi Olomide azo na âge soki ya 8 ans abi soki so na Kofi Olomide sans oublier makambo ya Sandra Ly na ba beauté
Sandrine n'a pas écouté pas ça. Mais loko ekamusaka ngai bakoni mama oyo bosala basala bino neti te bao bapona bamusicien bamonela ndele kofili bamonela soki likambo kofi yi bakoni mama so babandi kofinga loko ministre ezala tout na question ana posa tout na question babambo oza bo répondre nga est-ce que bamise bazapela kisa solo Tengala tu non ministre la tout ni non ministre. Est-ce que so ministre nini? So ba na kisi ya solo. Bo ministre na kisi ba na kisi. Mais ko eno oni zai ba ba ko ni mamu ba finga ba. Bon, comment dirais-je? Bon, moi on a maîtrisé spiritualité, il y a diable contraire à mon ça te mis c'est na kisi. Pour na kisi. Ngana lobi no ko moni eti nga ko fi olomide. Ndenge ba ko ni mamu ba sala ka ko fi olomide. Mais oui, pour nous ils en a des faits hein. Tala be fait ya batutu oyo ba nanana tala be fait ya batutu on a probabilité tala be fait na bango ba vina bango do comprendre moko boya to kufa finga mama Kofi Makasa kufa comme na soki ba refine soki na noana o ke musa tala ka ba vina bango kuna obaza envie na obaza envie tala ba vina bango afinga Denis lesi nem to sala ke unkra ya basakata Denis lesi nem to boma fiwana Rafine Tumba papa ministre te boyo kanano omoni Rafine Tumba afinga mama mi tanga fingi mama mi afingi mama mi ki mine longwa na elongi asala kutu AVC bo afinga mama mi mabe na yeba ka ngonde kunanga na kosa bino te pa ministre yo kanga bien de koko moko babima liboso biso to ndoka sa mama sana kazadi avant ali kula mbeto na tsu botala kango koko ana lobi boy albi mwana leka osenga pardon soki yo sengi pardon te okokoma koko te okomona singwa bana na yo te mama na leka loba Rafine Tumba leka finga mama wana koko mususu aleki abi lokola yo fingi biso wa koko mwana tana yo ngongeza moke yo kasi ba koko ba balobe zwate tala bato nyoso noko ministre tala ba fiyo nyoso ba finga na internet mutana libala malunga azate muta kosa bino te muta za libala malunga te bonso ba malere mibala pa pamba mibali ba pibia ba finga bango doki ba kabongo yango na loba Kofi Olomide ce que ça moi yebi Kofi Olomide ça awako mbomo melanga mpesa so papa so pene oza pene na kisa solo papa luka pene muto sacrifier to mona di konike ba kufika kana makambo bazo lo makambo na yo bazo kufa pe visa bibo papa o matiko do finga Kofi Olomide ko kufi na crise cardiaque ici na ngoti ngana zo mitungisa mingi papa Kofi Olomide ozaka na kisi te yeti ngana sabu ngani na sabu sula pe na kisi penza nazaki kisi ngaku tu fan nenga no lia bango moko mona ngana do da bango sumu na bango mama mama tete koloba ko moto to na monde encore nakata maloba te omoni réseaux sociaux comme pesa biso ba monopole kokota même ba vie privée bato baza ba grand-mère ko sayote bato tout ba biso le problème c'est quoi moi tout bozoloba bato wana bien sûr baza ba retomber nango c'est vrai wana to ba vérité mais musu zani bango moko ya ba moko bango moko ba misien na ba famille na bango na basi na bango na bana bango surtout ndeti likambo surtout ya vient biso kwa Kofi Olomide artiste kwa Kofi Olomide mal vie kaka vie na ya tomber na famille moko ya kitoko na soko ya vie na ye eza ba vérité mususu pato mona pe ba wera ba vie na bango bima vraiment boyete ba vie privée na bango ba sala ba mama na ba jibe ba jamais bima na mais Kofi ke atombe kaka na maboko ya mwasi moko boya nakolo bateke peut-être kaza s'agiter au fait papa ministre olobi pardon ngana yoka boya papa ministre ngana yoka ngana yoka boya papa ministre vena biso ndenge ba bwana mwasi ndenge ba linga te ba bwana mwasi wana po mwasi na biso la chantage yango moni kapale ko linga te libalo ekufa donc na pesi muto ayebisaka nga sa muto akati donc c'est na pesi na ngai muto na raison ayebisaka te bo condamner Kofi Olomide te pona nazo wanga na télévision ba bwana lia non bo condamner te parce que alia osala ba chantage belé mais ba chantage oyo e banda kala na ndaku au moins oui maman pe ko zaka ya chantage c'était ngana okenda ngako douter chantage na babala na biso to na bino moko banda ko na bino vandi soko boy nga ko mona soko boy yo bonga ezala na ngwana ko to patusi wana ezala na ngo to yebi na ko swana na famille mais o to zolo ba clair awa que Kofi Olomide ta que ministre ba clair
ba mise congolais tout la majorité to yebike ba saba ba scandale to et tout mais chance que ba kutana basi ya mo malamu celle ga mise peut-être héritier Watanabe pour na bala pété voilà yango mona ba vidéo mutaka bimaka malibana libanda pour so bala ki na yepe moko boneza la moi bien pe pour na vidéo parce que libanda c'est très important na vie à moi na ba vérité ngana zate a na fan na so la vérité te osa ka so ngona mona 3 vidéos mobimba nazo ba clair na ba mise congolais bango ni surtout c'est à féliciter que ba kutana basi ya malamu oh il la JB il la Wera il la majorité ba kutana basi ya malamu papa que son âme repose en paix papa Wemba que son âme repose en paix kutana mo sa malamu pour basi maman merci beaucoup basi ba maman na ba scandale ba botsa ba danser là mais basi na bango bazalaka mitami nene ba protéger ba famille na bango ba sacré